Mbote na bino bandeko nanga, ba maman nanga, ba papa nanga, ezalinga muna na kati ya chaîne na bino muna numéro 1. Chaîne tozolobela masolo ya vie. Baninga nanga mokili eza pasi, mokili peza na makambo na ndenge na ndenge. Yango balobi tambola na mokili, omona makambo, tambola oyoka makambo. Baninga nanga lelo napesi bino lisolo ya mwasi moko boye azali africaine. Azali africaine ye alingaka ne kaka bamindele. Na parcours na ye aboti bana mibale na mindele. Donc mwana moko papa moko mususu, mwana mibale pe papa mususu. Ale sikoyo papa ngo andimi kozwa ye na mwasi na charge na ndako na ye makambo nyonso. Sikoyo ye mwasi aza origine camerounaise. Donc alobara ki munoko na eza makambo nyonso origine ya camerounaise. Mobali wana mundele azali français ayebisi epa nanga nalingi te oloba ki langue na yo ya Cameroun, nalingi te olamba biloko na yo ya baafricain, nalingi te epa nanga okoloba français, epa nanga eza boye bandeko no awa te, bandeko no ailleurs, soki olingi landa bango na Afrique. Donc alingi afranciser mwasi ayebisi oh mais yo ntongo olingaki nga okutaki nga na mwana moko, c'est vrai mwana aza métis, aza métiola, mais nga na papa mwana esimbaki te, yo lingi nga olobi okozwa nga na mwana okotianga bien makambo nyonso, nga nasalaka bien makambo nyonso, na mbetu tozalaka bien, na cuisine nazalaka bien makambo nyonso. Sikoyo ozo changer nga pona nini? Olingo changer nga pona nini? Nazali mundele te, nazali mwindu. Nga nalingaka na mibala mwindu te, nalingaka mibala ya mindele. Yo po yebisaki nga yo lingaka ba fille ya mwindu. Omonaka biso danje, olobi biso ba fille ya mwindu, tozalaka na makambo nyonso, toza douce, toza na makambo nyonso. Ebongo lelo na koti na ndako na yo, yo lingo changer nga makambo, olingo changer nga nini? Soki bongo zwaka javel sopela nga na koma nabima mundele. So olingi mundele, zala na mundele. Azotia ye pression. Aloba azo sola ba camarade ne ba origine na ye ba camerounaise. Oh, nalingi te. Ici chez moi on parle français. Nalingi te. On est en France ici. Oh. Yeah, ebisi mo bité que France ezali toute culture. France ezali culture nyonso. Ba français baza, ba anglais baza, ba chinois baza, ba maghrébien baza, ba africain baza. Okokite kokosala ki dictature na o dirigenga non bolingo ezara boete apc ba condition. Oh nalinga biloko na bino te zaka solo. Oh maman nanga moi ça komi malheureuse na mwana libosa komi malheureux o ba boti ya mibale. Donc ezo simbate. Donc akomi penza coincé ayoka musique africaine te. Oh kaka ba musique à Charles Aznavour. Oh yebisi mais yo oza patriote na boité mutinyo ça zaka patriote. Faut être fier de ce que tu as, faut être fier de ce que tu es. Mais papa okoki kozala patriote mais ko pekisanga ki origine nanga te. Naza na droit na mona culture nanga, naza na droit na sala boy. Ah boy, moi ça lobi munanga na okoka lisusu te. Na ebisie soki boye to boyana na biso. Nga na okoka sute na minute oyo nazwi chambre en colocation nanga na mwana. Tomema makambo ngo tina suka, tomema makambo ngo tina divorce. Nga na omona ba assistance sociale, naomona ba konjalita batelanga likambo oyo parce que nakomi ko vivre lokola ezali oppression, ekomi lokola babenga ngo nini, moralement azali harcelé na couple na ye. Donc ezali ki racisme ya culture. Yo mobali oyebi ke moi ça za ekolo na ote. Dans ce cas, fallait lingaye te, fallait tikaya za na mutu mususu. Yo lingi ozwe en charge na mwana, alo komi siko ko nyoko la na kati ya ndako. Alobi na azo nyoka mana komaka kolia tous les jours ba pâtes, ba lardon, ba pomme de terre, nga na lingara mafe, nga na camerounaise, na lingara biloko ya Afrique. Surtout recette na biso ezara poulet DG. Abisinga muna poulet DG zalaka recette na biso ba camerounais. Donc attends, soki toke restaurant kaka restaurant ba ya mindele, restaurant africain na kota te, oh c'est sale, cuisine eza salité, oyebite ndeni balambi boye na boye makambu minene. Mwana mwasi alobi muna na komi na dégoût ya mibali ya mindele. Na lingi su mobala mindele te na vie nanga, ngam nazolinga ba mwindu te, lingaki nanga mindele, mais sikoyo ye ayinisi nga mindele na baye na boy. Ngana yebisi omoni ndeko na mokili okoko généraliser mutu te. Mutu mususu aza na ye mutu ya mabe, aza ki racisme,
généraliser te po mindela bien baza bato mwindu pe ya mabe baza bato mwindu pe ya bien baza na nyonso ezali kaka avant kozala na mutu avant kolinga mutu il faut koyeba na nono bizaleli yo kokamata te na yo na mwana bokamatani lokola koli oke na ndaka mobali mpona atia o bien tala siko makambo ozosubir donc eza harcèlement moral azosubir abi muna mobali abetaka nga te me mobali azoniokola nga siko na moral donc akomi mpenza bandeko na nga akomi na pasi donc ayebisi nga nayebi te eloko nini nga na osala nga nalingi na ngai te na boye le temps que makambo ekende malembe nga nayebisi en tout cas nga nalingi osusu te lokola nga na nga mundele te lokola nga naza na nga africaine nauti tout droit na brosse lokola nga na nga bancêtre na nga bakontanki te pardon à partir à lelo nalingi na nga te tokosala makambo à l'amiable okondopesa pension alimentaire tokoboyana na biso à l'amiable problème te lokola pe tobalala na biso te yo oza papa mwana oyo toboti nga na yo soyez en charge ngai makambo nga na oki mwasi na mobali esili tika nga nazongela na nga ressource na nga tikala nazongela mibali na nga bato mwindu ata nenga nga bato mwindu te mpo namona ngai na bango caractère esimbaka te mais na préféré nazala na nga na mutu na nga mwindu au moins alingi ngai au moins ayebi ke na ndeko ne mposo mwindu ke yo ozolakisa nga ke olingaka no nga toza raciste donc penza makambo ya lelo ezalaki boye baninga na nga lisola lelo ezalaki penza bato misusu nayebi kuta eloko nini na oloba nayebi kuta eloko nini na obakisa eza kaka mpasi ezali ke moto mosusu alingi yo ta mosusu mpona eloko ma ntango asi azwi yango atiki yo soki azoprofite azoluka bafaute mpo atiki ya yo mpo nandimi te ke papa ngo aza moto ya mabe te nga nandimi ke ezalaki ta mosusu alingaki azwaka une fille moto mwindu asaka na ye adécouvrir ye sikoyo alashe ye sikoyo azoniokola ye peut-être eza bongo bopesa na commentaire soki eza bongo mais ntango mosusu mpe ezali mibali misusu bato misusu mpe bazalaka ata oza ekolono te alingi akomiso lokola ye mpo na complexe ozomona ata ayebi koza mwindu me alingi alongolo makambo nyonso aki mwindu atia lokola ye ndenge aza mundele me bachangeaka nature te bachangeaka nature te mwindu eza mwindu pembe eza pembe il faut juste tozala na unité faut tozala bomoko tozala na esprit d'équipe ye eza l'histoire ya ye histoire ya ndeko oyo mobali aza mundele ye aza mwindu mais eza mpe na kati ya communauté na biso neti biso na biso bato mwindu neti ekolo na mosusu ekolo mosusu neti par exemple na bacongolais bekolo neti par exemple na tia exemple neti mombala azwi ntango mosusu moluba mombala alingi kaka azala lokola moluba bien moluba alingi kaka azala lokola mombala donc makambo oyo ezalaka un peu difficile yango bato mingi balingaka babalana entre bango mpo baproblème ya culture ezala te boyebisaka na bacommentaire so naza na raison pas nga nayebi bato mingi balingaka na bango mosusu kobala te communauté mosusu alingi kaka communauté na ye au moins ayebi kogérer ayebi ke eza boye kotikala boye mais eza pasi parce que mpo nanga bolingo eza na frontière te bolingo eza nango sans couleur voilà eza nde bato nde baza mabe balingi kosala bisalela soki babizeti ye en tout cas nayebi te baninga na nga bopesanga na bacommentaire eloko nini bino bomoni na kati ya lisolo napesi bino bamerci oyo ezali muna na kati ya chaîne na bino muna numéro 1 chaîne oyo tolobelaka masolo ya vie nayesi bino ya bientôt bandeko na nga bamama na nga bapapa na nga banzele napesi bino bambote